nazaki su na choix nganga na ebisenga ifa coucher na ngai nasalaki yango parce que nazwa o nga na bande koluka après ko coucher na ngai apesenga condition ifuna komaka lesbienne nga na ko bima na mwana mobali te ifuna bimaka na baninga na nga basi et ko arriver na ko bima na mwana ya grande sœur na ngai nde ayebi ke ope mama leki na nga mais na komaki obima na ye entre ta ye pasa ki na mobali na ye ezaki finyo so na balabala te ka ki na zo na bima na o et ande loko nga bande ko salela pona tiabi pona za na succès pona za la aimer pas batu c'est que ça qui est la ba fille et ko arriver azala ki na mobali na ye mais akomi na zemi mais mwana na yo mwana ndeko nanga nde yango na zwa ki ye na mema ki na hôpital façon longoela ki mwana zemi sale ki est compliqué a vu problème na kata ba trompe na ye senge ka bakata yango mwana ndeko na yo mwana ndeko nanga akinanda kwa libala jusque là to comme déjà 7 ans yango yo mwana ndeko nanga na tikali ko bota ti. À quoi bon on m'a commencé à me lobby na biso de gagner le monde et à la fin au perdre vie na yo nzamba kelio mona moi si oningo corriger nzambe pourquoi vie on a ya ba envie vie on a ya vie appréciée à kozanga ba fruit de l'esprit tels que la patience, la fidélité, la bénignité, la douceur. Bible ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il émotionnera. Aujourd'hui, quand yonde, au komape moi si pe amutu, au beau tapé bana, mais au yolona qui pas moi na yomoko, au kikolongo ses amis, ba katie ba trompe. Non 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 non. Nous sommes tiko bongote. Na ba effet to salaka. Aucun homme restera impuni. Olingo nanga ya Yesu. Olingo nanga ya Yesu. Ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu. Balukayo na ba jeune prière bakutana na yo Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages? Partout il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui mon grand frère, vous ne connaissez pas. Je Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom shalom peuple de Dieu. Opération Sunga orphelin alia alata PHP la fin de l'année. Ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike ainsi que bazeli pe ba vieillard ngonga yango yo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister aux soins ya ba orphelin ainsi que ba veuve.
équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa o. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Elohim Dieu vous bénisse. Bozé Belé, Bozo Lanabiso, dans notre tranche de cette émission, derrière le masque, l'émission qui édifie beaucoup de gens, où à chaque temps, Bozo Joba notion, connaissance, pour que cette fois-là, ma bébé Salaki, cette fois-ci, bah, évitez en nous. Parce que je ne cesse pas de vous dire, qui que vous soyez, où que vous soyez, s'il vous plaît, ne faites pas le mal aujourd'hui, parce qu'on rattrape pour demain. Je bénis le Seigneur. On a un grand travail que l'équipe technique là, chaque fois pour que tous à la cas humble présentateur, mais il y a des héros dans l'ombre. Là, j'ai dit un grand merci à notre cordon, Papa Eli, que je salue, à notre DT, Papa Dini, mon solo, que je salue, à notre très cher technicien Papa William, que je salue, pourquoi pas à Papa Louange Matembo. Et puis je dis encore un grand merci à l'équipe sacerdotale que moi j'appelle l'équipe chrétienne. On va travailler du jour au jour au Forum Moulin pour que Am et Bika. Là, je dis un grand merci à notre Papa Thomas Fabien, Thomas Bicolo, Papa le prophète Eric Kassongo, à notre maman la servante de Dieu, maman prophétesse Wechi Boang, maman Clarisse, pourquoi pas à Pasteur Gilles. Et puis au-dessus, sous le haut patronage, je salue notre papa Chic Moukadi, et maman Lydie Moukadi. Que Dieu vous bénisse. Vraiment tout ça, ensemble avec notre sœur, le pourquoi Oayeko. Le Blabiso Makambo en émission, tout à milimo, Makambo boye, pourquoi c'est là qui boye? Tout le monde a l'élo, nini oye comme là qui la sœur, et puis Ayeko Luka, nini awa, ceux qui les soumis ensemble, ceux qui peuvent tout bel, ceux qui peuvent témoigner, on ne sait pas. Bonjour notre sœur. Bonjour papa. Vraiment, nous avons senti que mes obètes, Azana Kimia, Nzamba Rosunga. Tous semblent là pour que tu aies une émission à Bisso, pour que tu aies le même esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, n'a sambeli, côté qu'une mission, on a beaucoup na yo. Bandana Bisso du début, comme un Dieu alpha, à la continuité, comme un Dieu Emmanuel, jusqu'à la finalité, comme un Dieu oméga. Et c'est Bisso, même esprit, même pensée, même compréhension dans cette émission. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te sambeli bongo avec foi et action de grâce, Pétolobi. Amen. Amen. Ma sœur, quelle est la bonne nouvelle au Memeli Bissoa? Merci papa. Naye liboso na bino naye apambate. Oui. Parce que nalanda bino, nalanda kabino, émission na bino, nde na mona ki lelo na yana lobana o eza kati na nga na bimisango parce que so na bimisango te na kufi nango enfer ezela ngai. Mais le quoi Nzambe aloba déjà que mutuno so fongola motema ne alobi vérité. Asali repentance ya zaka sima pona obikisa. Amen. C'est raison pour laquelle meminga na émission na bino papa. Problème kimia tozo kayo. Merci papa. Problème nangeza nazalaka joueuse tabando beta bale. Ah oui. Ko beta nanga bale etindaki ngai pena kende nazwa mwa makambu taka via bale ndenge zalaka. Etindenga na kena so mama kam na sala ba recherche na ndenge nanga na kendo kuta na nganga moko menganga na ebisenga sengi ngambongo ti avana zwa succès na ba kobeta bale bachanga kan loka ba tunyoso bacha bango ka esenga kana kushe na yi nazaki su na shwati nganga na ebisenga fa kushe na ngai na sala ki yango parce que nazwa onga na bande koluka après ko kushe na ngai apesenga condition ifuna ko maka lesbienne ngana ko bima na mwana mobali te funa bimaka na baninga nanga basi e na aplika kiyango na mona ki pe ba succès yaki na mona ki ba makambo ebele pe yaki fungwa maki pona ngana mona ki yango za solution ok na kinde ko limiter vie nanga sans le savoir. Mon Dieu. Na koma ki lesbienne na koma ko bimaka kana ba fi
et ko arrivé na ki ko bimana mwana ya grande sœur na ngai. Grande sœur na ngai. Oyebaki. Oui, nga na yebi ye pa yebi nga bo azalaki na temps ya ko douter te parce que nga na bando tambo ane loko nango ba cheki ngai ezalaki ke soki na lobi liboso ya fibo na bimana ke so azalaki na mobile oboya ya otika kananga. Parce que ezalaki pouvoir moko ekome na kati na nga nazoki pouvoir ki autorité moko boye ke so na lobi likamuta ko résister te. Nde ayebi ke ope mama leki nanga mais na koma ki obimana ye entre ta ye pa azalaki na mobile na ye. Pendant qu'il n'a comme kobimana, en tout cas comme qui pensa vie nanga, ina baby CV ya ba fille belen lesbienne kobimana bango, bande peka kolandanga parce que makambo ezalaki. Et quoi arrivé moi na petite sœur nanga, azalaki pe na fiancé na ye, ayo koma na zemi. Papa dès qu'il a komi na zemi po na nga na monaki na bande kozwa ba fille nyonso te. Mais loko nga na bande kolande oze ko tiringi ezalaki seulement be toile na bango. Ezaki finyo so na balabala te kaki na zona bimane o na moneka na étoile parce que toi na bango et ande loko nga bande ko salela pona tiabi pona za na succès pona za la aimer pas batu c'est que ezaki étoile ba fi et na monaki mona grande sœur na nga na zaki une étoile moko za ko briller incroyable le senga ki na poussa na pembe na ye et ko arriver azalaki na mobali na ye mais akomi na zemi pendant qu'il a komi na zemi ye le kwa zwenga mama leki moya confiance parce que bilo nange banda obenda bango nda mona ki abetela ngali solo ke mama leki pour le moment nga naza na zemi ya nani ya mobali nanga nazaka na ye nazaki na choix te le kwa na bandeka ko utiliser toi na ye na nzeleka na nki ko tika ke na nda kwa libala na facilité bongo te po kende ko bota kata makam nanga na nzela mais mwana na yo mwana ndeko nanga nde yango na zwaki ye na memaki na hôpital. Soli kana docteur asengi nga mbongo $400 na zimbongo na pesi François Longo elaki mwana zemi esali ke compliqué azu problème na kata ba trompe na esenge ka bakata yango mwana ndeko nanga mais ye moko atikali koyeba te ke bakata ye ba trompe ya yebika ka mama leka Longo lisaki nga zemi e esili or que docteur amona ki yindi aluka ke sola nanga po ebisanga ke il faut to kata ba trompe po ya bika bonga pe loko na mona ki bénéfice na ngeza na mwana wana nazaki na choite ole akufa mais ba kata ya ba trompe na mona ke parce que nga na bande ko utiliser nde ba kata ba trompe akena ndaku na ye mobile na pa ya bima bala ye akena ndaku libala jusque là to comme déjà 7 ans yango yo mwana ndeko na nga na tikali ko bota ti ndaku libala ndaku ne libala abandi ko lukazo yeba pourquoi zobota te ngape na tikala ko beta lisolo te ni famille na ebisa epe ko meka ko ebisa ni mama na yo ni camarade ke yo balongoli saka yo semi pendant que ça na ndaku na libala mais ngana to continuer kaka. Ah non, je comprends pas. Kolongo la zemi et fait comme la qui est ba kate ba trompe est compliqué ya yebi angote ya yebite ebikanga na docteur. Parce que là qui on kangana dote même si maman bota c'est que na bi famille mobimba muto ayebite ce qui na kata famille muto ayebi zanga moko deuxième personne les docteur c'est fini parce que jusqu'à présent ça nda ko libala mazobota ah ça nda ko libala mazobota te yango na vandaki na bando landa ba mission na bien na moninga na bino so na bina fanda boye no me ma fardo moko boye jour no kufa na yebite na ko kenda faire sans le savoir. Ya on a luka ki na luka bino na sola na bino na meka ko yebisa bino mais soki na bina bima boye ke famille ye bangai population monanga en tout cas famille kabona papa na otikala nga moko. Sœur, je suis tellement émotionné hein? Même je n'arrive pas à comprendre ma kambo c'est ma propre famille na oyebi ke oyo mona ya ndeko jusqu'à présent alors. Vous êtes toujours lesbienne, ceux qui footballeuses, ceux qui jouent aux Zaka, bon, vous continuez à finir. Non, na monaki. Oui. Babia porte Paul à lobby, vanité de vanité, tout est vanité.
jour na yo ka verset wana esalinga nzoto malinda mais pourquoi na gagné nyonso na gagné ka succès ba C'est le roi Salomon qui l'a dit, vanité de vanité. Après avoir sorti avec plusieurs de femmes, hein, vanité de vanité. Tout est vanité. C'est que na mon importance nango ezate ba benganga ka na nzela ba kumisaka nga kaka na zala kaka na succès na mona ki solution ezate na mona ke swe na kimé pa na bino. Loko émission o eza ya basali ya nzambe. Nga yebi ke no solution. Pendant que na vanda ki na jira ki na bi na kotikala ka kozala lisusu lesbienne na vie na nga te na kotikala ka lisusu ko bebisa vie ya bana batu te. Yango na mona ki na kima. Alors quoi c'est mission ba serviteur de Dieu na yebi très bien qu'après mission au bobon de la pona ngai na posa yo même fardeau moko boité. Non, c'est maîtrisé ma soeur. Ni Kambozara raté après mission, on va prier pour vous. Il y a des directives au Saint-Esprit face à biso topé ça yo. Souvent un peu na quelques questions. On va reconnaître be toi il y a ba fille en comment. Ce qui obimina bango peut-être au moni bénédiction ou bien tu reconnais aux acquis voyantes on a mon makamulwa prophète ou comment. Bon tant on a kende ki panganga wana apesa angelo kumoko boy. Abina nga sauce o pakole ngona maboko. So simbi fina maboko o sentir ba sensation o ya nzoto esalimi 600 balé o ya maboko so etelemi c'est que fio na une étoile so sentir malilo mona ngwe bouger te c'est que fio na une étoile telekaye ndeze loko oyo prise o ngala bande ko tambwa nango ke so na simbi yango na simbi fi na sentir sensation et puis mi 600 na nga o mi balé fetelema nde na yeba ke azana étoile c'est que il faut na landele na ko tika. Ma deuxième question, celle-ci. Kobomba likambo oyo ya mwana na moko pendant 7 ans. Ozala ki pe kolala kolamuka na kimia ou bien ozala ki un peu l'esprit moko ezotindo ke oloba il kamote pas mwana o. L'esprit ezaki simanango te ou comment? Na début na bande ko trouver ngo normal parce que na zaki na besoin ya succès, zaki na besoin batu ba benganga, batu ba landaka nga. Maintenant on a komi na katikati nga mona sentir que loko na osala esimba te za bien te na monaki ifuna luka basala nzambe na passer na délivrance et puis na confesser puisque na tika la libre parce que na poso même fardeau wana te no ko c'est bon je peux t'appeler maintenant ma sœur ou bien na bingo sugi lesbienne parce qu'elle a habité. Non on a sous lesbienne. Tu es maintenant une sœur. Oui. Permets-moi de te dire na clôture la question oyo ozolinga penza okangola mais solo to ozonga sous le monde wana ba ki lesbienne. Même pas nozonga te. Tu cherches une délivrance pure. Oui. Sincère. Oui, nana posa nazala mwasi nazala pe na mobali na nga onorenga na bana ndaku na bota na kokisa lilobo nzamba lobaki ke na sala makambo esepelisa nzambe te vraiment na boy. Tu peux toucher la Bible au déclarer en nous. Basi mananga kolo Yesu. Kolo Yesu. Na ekoluka basali na yo. Na ekoluka basali na motema na nga mobimba. Na motema na nga mobimba. Okela ngai mwana mwasi. Okela ngai mwana mwasi. Mosala mokili oyo. Mosala mokili oyo. Nde epengwisaki ngai. Nde epengwisaki ngai. Nazongi na nzela na yo. Nazongi na nzela na yo. Na motema na nga mobimba. Na motema na nga mobimba. Merci. Ma sœur, donne-moi un peu la Bible. Quand on parlait, la Bible nous dit ceci. Dans le livre, il y a Jérémie 29. 11. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bible même dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel des armées. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Yaya, nous avons un projet ou abongsa pour nous. Pourquoi ozolinga osala musala mokili, olanda succès mokili, renommé ya mokili, réussite mokili, or que tu es créé dans l'image une ressemblance ya Nzambe. À quoi bon ou ma commence à me lobby na biso de gagner le monde et à la fin au perdre vie na yo. Nzamba keli o mona mwasi. Oningo corriger Nzambe de la sorte que okoma mobali. Non. Pourquoi vie wana ya ba envie, vie wana o ya vie appréciée à kozanga ba fruit de l'esprit tel que la patience, la fidélité, la bénignité, la douceur. Écoute un peu. Na épinglé passage moko biblique ko sungo makasi. Na livre il y a Exode chapitre 14 le verset 14e. Bible na biso boy na Exode 14 14.
Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Dans mon sala, on a aucune ressala. Ils ont donné ma pesio. Cause à la footballeuse, cause à la joueuse. Ils ont dit kabonza ma pesio. Mais ça ne sert à rien. Il y a yonde o luka. Na tout moment non, il faut battre la kimia. Nous avons même temps combattre pour nous. Or que ceux qui viennent à presser, viennent à l'ombangu, battre mon ayo, au gagner, au longa. Non, au quoi échouer. Sur ces, na ko senga yo mécanisme ya liboso o to ko sala na éthique prophétique pour que tu réussisses dans likambo oyo, il faut se porter fardeau oyo. Ndenge livre ya Galates chapitre nango 6 le verset 5 nous dit chacun portera son propre fardeau. Tu es obligé, il y a oyo lonaki au bouquin. Bible ne vous y trompez pas, c'est qu'un homme aura sémé, il émotionnera. Ozuluka ose la foyer na yo. Ozuluka yonde okoma pe mwasi pe mutu. Obota pe bana mais oyo lonaki pa mwana na yo moko o kekolongolise zemi ba katie ba trompe. Non. Nzamba tiko bongote. Bible na biso na ba efenos to salaka. Aucun homme restera impuni. Na o mutasalaki. On va faire ceci. Tu seras censé yato luka la sœur moi na biso wana ou banaibwe face à face. Papa, famille panzana na otikala nga moko. Oh mon Dieu. Famille panzana na ngondi manga na famille kambambo. Ça c'est toute une prédication hein. O ekosenga to te ya bana nzambe. Il y a trois types, il y a pardon et il y a péché. Premier type ezalaka péché o osumwa kina lo lambala moko panzambe o kosenga nzambe bolimbis. Deuxième type, il y a péché osumwa kina nzoto na yo moko. Il faut dénoncer, avouer et puis délaisser. Troisième type, il y a péché, commettant qui n'est pas mot. Tu es censé y soigner, y a pardon, afungola moté manaye pour que au kangola. Pour ça la moté vite à benzone, kaka la sœur aéboué, la moto bani ko bisa etala, ti ozobotate, c'est ta maman tante maternelle mutu même à l'hôpital, et après non, là ce n'est pas l'éthique prophétique, ni évangélique, ni apostolique. Na éthique, il y a ministère et il y a la sagesse au contact. On va faire la sagesse et puis Dieu ne manquera pas de nous faire grâce. Hein, ma soeur? Merci beaucoup. Il y a Liboso, vous allez vraiment assidu dans ma cambanzam. Tout l'année, ma prière, tout ça, mais parce que, acte au sali, on appelle ça le monde en envers. Zamba sali au monde moi si mais au comme lesbienne au bien tu as eu le temps de coucher avec d'autres puis d'autres femmes le cola or que c'est pas bien faut aussi nous nzambe pour que nzambe a sa grâce ni colonioso au ba programme à prière donc soumettre on a ba jeune ba directive au Saint-Esprit à couper ces biso pour nous rolanda là yo et puis trop senga par la sagesse au bien na biso petite plutôt notre sœur là moi na bino wana aya pena ba prière. Merci papa. Dieu fera grâce. Zano kimia nzamba ngosunga. Ngo kimia pas passer nzambe, rien n'est impossible à Dieu. Merci. Nzamba zala nzambe a tout. Sur la croix, il avait dit tout est accompli. Il nous a dit ceci, tout pouvoir lui a été donné. Il a encore dit tout est possible à celui qui croit. Dieu fera grâce. Je crois c'est par ici qu'on va faire quelques dimensions, il y a exhortation encore pour te dire que ceci. Moni, je vais t'exhorter ceci. Bah, camarade Nayo, je suis supposé que les lesbiennes vont proposer au tic à décision aux huit, aux organisations d'Anzela Mokili. Mais et là, on a renoncé à Lukaka, à Zong et la société. Sur le Zong là, Dieu, on a sa grâce, encore frappe. Parce que le mal qui est là, Ndenge aux décisions dans Zélandam, Dieu ne manquera pas que ça le grâce. J'aimerais encore te soutenir dans le passage Moko pour la couper ce fois. Bilozo la mission dans le livre, il y a Genèse. Je vais prendre Genèse le chapitre 1er au 4e verset. Genèse chapitre 1, le verset 4. Bible la mission au 4e verset. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Oh mon Dieu. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, ma soeur, Nzamba Monique Vinayo est tellement bonne.
Ta vie est précieuse. Parce que c'est là acte bon comme les Iliens et après ils sont partis ba kufi bongo na masumu na bango. Mais autant on m'a sur conscience, aux connaissance, aux grâce mon quoi Nzambe, c'est une chose à ne pas négliger. C'est que tu as même l'alliance avec Dieu. Il y a un moment que ta vie est précieuse à Kaboli Vinayo na Molili. Parce que chemin où Yokolanda, ils ont le chemin où il y a décision, il y a autre à la soutenir dans Nzambe longo. Même si tu as un livre Genèse, on a le premier verset au Kiti, au chapitre 9. Dieu dit que les eaux qui sont dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Donc, aussi canaillé. Oh mon Dieu. Alors qui a unir avec les hommes de Dieu. On a conscience que oui, l'autre fois aussi jadis, tu regardais dans toutes les émissions, mais tu n'étais pas touché. Et quoi qu'on en travers les hommes de Dieu, aux solutions, il y a Vinayo. Mais quand on a conviction, ce n'est pas toi. Parce que ma communauté me dit, nul ne peut venir au Père si Dieu ne l'appelle pas. Donc, je ne vais pas appeler ça, c'est le temps de ta délivrance, le temps de ton salut. Tikanzamba Kambayo. Amen. Mikabe Panzambe. Côté les sous na simate. Il y a un clôturer pour repérer ça. Les Écritures saintes au le binabiso ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Yotala ao nenzamba memao. Comment on a été que considérer tes succès c'est là qui vous allez jouer. Et puis ne pensez plus bambongo tantôt sima parce que je crois on est reséduit d'autres filles on a bambongo. Oh, nous allons retomber au nom de Musana. Mais yo vous tala siko o makamza mosela yo. Pourquoi pas le bi kunzamba comme une servante de Dieu. Nous mosela ki mokili osela penzam. Que Dieu te soutienne ma sœur. Je te dis ça avec tout mon cœur pour que tu soumons ma prière, tu édifies yo, tu tia yo Yesu ya solo. Oh pas de biso mona, tu peux corps âme na biso esprit et pas na. Nous sommes aussi trop jeunes. On peut aussi faire des choses de ce monde, mais tu mi kali et panzambe. Aujourd'hui, c'est une grande fête qui est au ciel. Mon cocat nabiso azongi na kata bergerie. Merci beaucoup. Aux ala béni. Amen. Zala kaka forte. Tout l'année la délivrance notina soka. Je crois, c'est par ici, oh mon Dieu, qu'on peut clôturer cette émission qui a touché beaucoup de cœur Yabatou. Na yebisara batou. Avec beaucoup d'estime. Tu évites ma erreur. Tu évites ma faute. Parce que le futur, c'est maintenant. Pour aussi la sikasiko et qu'on rattrape la futur. Ce qui a eu ce unité, laisse-moi vous dire, par la grâce de Dieu, tout comme on a encore, nous sommes au moment de fête, tu peux fêter avec les orphelins. L'orphelinat, bravo Jésus est là, Viaza, numéro 27, ma tété. Venez fêter avec les orphelins. Dans ma moment fête, oh, et Noël, ma moment fête, bonne année. Dieu ne manquera pas de vous bénir. C'était votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Mukobo. Je vous dis bye bye, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom peuple de Dieu. Kolo apambola bino, nzamba zongisela bino ya mingi lisusu. Toza koya toujours pour na kosenga bino merci na bandeko nyonso tu baza kozwa te ko soutenir biso na kati na orphelinat na biso lola e bosa na bino te to pusane lisusu pe na bino pona lisungi ya ko soutenir bana na biso na ba fête na kamo elamba kolata et toza aussi kaka na kati ya ko soutenir bana na biso na ba fête na ba minerval na bango et ko bosa na te aussi toza na action o toza kosala sunga veuve, c'est-à-dire ozana elamba ozana liputa ozana mbongo okoti kosombela biso ata maputa sombela biso maputa sombela biso bamapapa sombela biso bakitambala po tozana besoin tolatisa aussi baveuve. Mais bien aimé lola tokokota yango na kosala bolamu bible elobi nani aza kosunga veuve nani aza kosunga orphelin azosunga nzambe bolamu biso toza kosala yango ekesalaki soki yesu aye tokota lola. Mais bien aimé, soutenir notre orphelinat, soutenir ma veuve, afin que Nzambe paix akokanise la yo, afin que Nzambe paix abatte la banana yo,
afin que nzambe abatela mpe oyo ezali vi na yo okóma mpe mobange lola epambola bino nzambe ya ngolu nzambe ya grâce abosala bino te bandeko nyonso to bozwi likanisa kosoutenir biso soutenir veuve soutenir orphelin veuve afete orphelin mpe afete ezali nzambe akozanga te kozongisela yo oyo bozomona na bilili eza baaction oyo tosalaka aussi na bafete kolesa baveuve kolesa aussi des orphelins. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Olingo nanga ya Yesu, olingo nanga ya Yesu, ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu. Baluka yo na ba jeune prière